Et Indaki Mabe week-end l'équipe réveil du Lion marche de santé à l'occasion il y a un an il y a magazine Nabino d'actualité Lingala facile plus 243 reportage Gelor Tawaba. Ah oui, comme prévu, week-end et l'équipe, plus précisément, Mokola samedi 27 août 2022, et Indaki Mabe, à l'occasion, il y a un an, il y a magazine d'actualité Lingala Facile, plus 243, et Sika Wapi, marche de santé dénommée le Réveil du Lion, et Zalaki organisé Kolongwa 16e rue Limité, délégation Batambolaki Kitoko avec un pacte paix idéologie, Tiko comme un point de chute, au Ezalaki na commune Yanjili, sur boulevard Kimbuta, plus précisément, na aéroport bar et Sikawa Pistaf Ubimba bavandaki po na komela mo eloko malili tikana yebisa bino ke base nyonso ezala qui représenté na ba personnalité ya ndenge na ndenge avec présence remarquée ya délégation ya SNEL base ya Mikal Kinshasa et l'équipe partout numéro 1 ya aéroport bar international puis surtout présence ya président ya AKM Fondation les Donald Trump congolais Alain Mbolela ou ya représentant qui communauté congolaise vivant aux États-Unis d'Amérique plus précisément na Williston Nord Dakota sur place Kakawana communication et salamaki boye le zaki anniversaire ya moi na biso magazine en Lingala facile plus 243 to fêter une année à moi la première pas ezali lelo to ye koton de la moi na kokola malamu que là c'est malamu to bandaki na 16e rue na limité to ye ko chité na avenue Kimbuta na commune ya Njili na place aéroport et le kamalamu ozalaki ba amis ba camarades ba collègues ba collaborateurs nyos plus 243 na respect à l'air oyo basalaki selon ba briefing yango na remercier mingi l'initiateur le manager président fils man la machine de la presse bon ezali esengo mingi komona mwana botami akosiki nane eza mesengo na kati ya famille na ye to sepela to kabole sengo wana na ndeko na ngai fils mani eza mesengo ya makasi bon to mona ko botama ya mwana to moni pe inane na ye mwana koli déjà tamboli eza vraiment à féliciter bato misusu bazon zimate ke eza inane bazo mona ndire 5 ans pour qualité ya musala au fils mani asali au plus 243 magazines sali donc eza qualité moko ya inane te ya 5 ans ba bonne chance ka tellement ebelé et là on a kolo bara na bato ba consomera plus de 143 marques ba continuer toujours ko consommer yango ba o pe ba dutaka pona oyana ba produit na bango ba ya nango ande formation sur le pesa maka qualité ya musaleza ya inane te qualité ya musaleza ya 5 ans. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup na fils mani, bonne chance. Bokanize sili te tout le monde qui est sous présence, il y a des membres de ONGD Congo de l'Espoir, Oyo Bayaki pour représenter le président Nabango, Mahon tenait le seul et unique, Molobeli Yabana Selimba ou l'espoir de toute une jeunesse, au cadre de ACP Parti Cher et Excellence Gentini Ngobilambaka. Vraiment, les lots qui sont en marche de santé, dans le cadre de fêter une année en magazine d'actualité, Lingala Facile, Réveil du Lion Yandeko Fils. Bongo Tébé témoin à Botamaki, les lois Poussani, une année déjà, c'est un pas. Bongo Théosambaka Nzambe, le Lenga Bandaki, Akoba toujours, Nzamba Tombole Soukoleka, le Lenga Salamusani Malam. P. Bisso Toza Bandeko, il y a Congo de l'Espoir, où est Kambamina, président Mahon Touene, siège social, les alina, cité verte, na commune à Selimbao. Bongo na cadre à soutenir. Misala to vision chef de l'État, na gratuité d'enseignement, bongo Congo de l'Espoir. Yande Mahon Touene, azako pe sa formation na batunyo so bi okomate, lokola koyekola kokomalinga la topé le poto, koyekola français, koyekola anglais, na cadre ya métier, auto école les a disponible pour la mutunyo so, esthétique et coiffure, coupe couture. Azo salango pour la mutunyo so. Et ça peut pour la funa mobimba. Bino bobi ke bozangi courant bobanga te ndeko mao azana charge ya ba commune wana totangi azana nzela pour na ko sil sa ba bloco wana nyos. Pour na amema électrification na ba commune lokola Bandal,
Ngiringi Bumbu Makala Selembao Ngalie Mapé Mongafula ba poche noire ezaki déjà molile za dana ba commune monsieur za déjà éclairé bongo bino ba commune to tangi nan bo comité nanu éclairage comité c'est-à-dire tozana nzela ezoya déjà tozana esengo mingi tozali ko sepela pona inane ya magazine d'actualité Lingala Facile Réveil du Lion ndeko na biso fils vraiment inane oyo asali musala kitoko ba reportage na ye ba information et zo pesa biso ba information moko vraiment tina kati ya source ou ezali exact donc to sepe na musala oyo yango biso bana ya Congo de l'espoir bana ya ndeko Maotwene toye ko soutenir magazine oyo Réveil du Lion pour na une année d'existence na yango mwana une année du mois akoli akomi ko yoka ya moto tine peut va prendre quelque chose là que ya zui et toko souhaiter que magazine oyo ekende liboso pe nazo sala appel na ba kinwa nyonso en particulier to soutenir magazine oyo to landa yango Réveil du Lion pe na linga ko bagisa lisusu na une année d'existence oyo biso bana ya président Maotwene Congo de l'espoir tozali ko lancer pe invitation na bandeko na biso nyonso ya Kinshasa baya ko landa formation gratuite pour na cadre ko soutenir vision chef de l'État et gratuité de l'enseignement ONG Congo de l'espoir et kambame na président Maotwene a organisé bongo ba formation gratuite ndeko ibi ko komate yaka ko yekola ko koma ko tanga français lingala to organiser ba formation ya coupe couture informatique pe ba pour mususu ezali to ba formation professionnelle pour na bandeko nyonso tozana esengo pour na magazine oyo Réveil du Lion yango to yeko soutenir yango tika nzambe apambola magazine oyo atombola yango ekende liboso pe biso nyonso ba congolais magazine na biso yango yo to landaka yango tango nyonso tala bako sabino te elekaki kitoko kutu bayate barata epesa zuwa te kejo